c'est l'heure yo à côté c'est un bon si Max qui à de voir yo 5000 tout et tout poison ça va au lieu d'aller solo nénéné bienvenue à Bimi Nanda comme m'a répondu. Na lobi attendre comme na niveau que au lieu biso ka salo ba ventire ce sont des Max pour essayer que mutu wana azwaki 5000 nanga po nayebi ata moyibi aya monoko makasi tala aleki na tv po azwi pression ya breaking news atongo na lobaki deja ki asi akimi na ndako wana azongi epa natali yango omoni akoleka na te eza se na solo soki mpo na breaking news ta linga aleka te sikoyo loba ya 4 jours abimi mpo na nini sikoyo yebisa biso ya 4 jours abimi boyeli nini avana na ndako paster nani Eva ok sikoyo tokende kuna tokuna paster ata oncle nanga sikoyo yete ayebisi paster akoyebe koyebisa paster ke akoyebe koyebisa paster ke abalaka nga azaki ya kolala sikoyo ayebisa paster ke abala paster sikoyo nga ena ekotuna yo esi okosuna paster aba okoko esi paster aba mike okobala na mairie ozokota ye esa paster aba makota nga na tie pression nde ayeboyebisa ayekobenga paster jour après ke po alobaka yo te azababa na mairie wala boye paster wana abengaka pepela bebe na te marie boni mobali aza lokuta mpona kokota ngai penza tonto na yo epuis okosake tosolole makosa te na tune makobalaka ye asotaki réponse wana nsima ayekobenga ngai vraiment to abala teke yo teke prese yango wana dimi donc eza malamu te abisala attention kokenda makambo ya mariage wana kenda mobali o matiti yebaka makambo sina explike paster abraham nde maosi aza lokuta aza kobala ete paster wana abale moto alipoto atolaka na liberté ya makambo ete ya bienvenu ezalaki ye elongo ye Eva oyo azalaki wana apesaki ata conseil te ke moto mpo Eva tali d'aventure ya Eva azalaki te akoajakaka na esoki moka moko boye paster wana abraham nde ayaki kaka wana epa na ye boye Eva azalaka azalaki na mboka moko bapays ya nani wana kende conférence mo azala te Eva azala te donc kaka ye paster wana ayaki nde kokunda ndako na ye wana azalaki nde wana biso kokuta ye wana Eva azala te donc sikoyo bapaster nyonso tu baboyi kopambola sikoyo esali ndeni mpo ye azonga na ndako mpo Nathalie asa azonga abotela ye ndako ça fait ba un mois ngoyo nayebi masolo nyonso na ndenge mbila ayaki nayebi sikoyo sikopesa okende ezalaki nango kotinga ete kozozalaki na ye biloko batekto konesoki na chasi na libanda totoye na ndako parce déjà nakisaka kuna baparent na ye na baparent nango bakuta alobi avant de 22 tota mariage aotika biloko nyonso tu ya tete oyo batenge to ezalaki makambo soki paletina bien avant eza te tamasalikaka malamu makambo mpe esalamaki te eza te moko te sikoyo aitatre jo parce que moi bana nanga bayebaki te ke ye abala po mwana nanga mobala atunaki alobi yo ayo ye kobala mama na so obala ata bina mwana wana esoki mwana waki abala te mwana aza na age yo ya mobali atunaki 21 ans ok fala beta ata makofi vraiment fala beta ye ata makofi sikoyo mwana ye koyeba makambo akomi une semaine avant mariage esalama eza makambo bimayemba peke news makambo ebimi titi babengenga tozosola titi tosole makambo sikoyo nde tozosola mwana ye koyeba ke makambo ebimi paster abala deja mwana seliki alobi aka yo bimari sikoyo obala mama na nga aka yo amane sila mama na biso mama na soki akopeme mpona biso mwana nde atombokaki ok ezate mwana seliki alobi neva oyo eza bakala mama na nga te nga na tuma mpeza na biso ozani nga na eloko obala te nga tobala soki bana baseliki bana baseliki alors bateli wana eza pose moko soki to natimi ye natie na ye bango babezani ngai soit natikala na bango osopolisi natikalaki bango ok
sikoyo basionte tokweza poe mara toba maria moi que des années parce que toka bino bibo bizati wana kuna vote katina serve dino o yipe kwa zali atuki naona made sikoyo toka yena bana izolo kasi toka na bana tuka motina yesu ki ezo yoka te fidelité félicitations na bana nzamba pambola bango bana bato sikala niveau moko toki na ko continuer na ko na ko moko ke na ko na tata on est passé c'est que ça awa na ko de gestion la vie na la absorption story ala to ko continuer parce que tu peux tout on a tout pas de ko continuer c'est pour bien on a tout pas dans on a pas dans parce que no to na tege parce que ma ko na pas la pression kala bana ba tout le bitate bana ba tout le bana ba ko bi oya mo ti bojo donc moi na fala ke dita akene Los Angeles na janvier awa ka o kita pese ni mo na makapo ako et la pole c'est comme moi la poko ba na pa poko na mala pola la ba tuti na ba de ki na pola plus isolé to benga poko ko pa ka ba na ka ba na ka donc moi na ko pese ba mo ti donc ce qui pour yo vraiment la date désolé yo mo de to ko ya ti ma na tapo era que la edite ne ko ara ati okay problème ezate ko za to na be ide kina ya mobile apinga ne kina mobile bi ai kina mobile bi ai pinga apinga ba ya te ko 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 ne ba ya te ba pa na tito ai ni ta ko ke ni ko pesa mo ba le ba mo te ko te ba mo ba ko pa ke ko pa mo te ni ne ba mo te ki ba pi share ai ti ma mo ko te ba te ke mani ko ka ta ba la e ko to pa no ke tinga mo ke te pa bi yo zo ko la mo na tito o ba ke yo apa ni ko to ko ba ke ni ba na te o ba na ti donc valoriser moi tout le monde a été après la qui ne peut pas se parler à moi tout le monde a été tapé oui papa c'est qui tu peux y aller vite à quoi la raison pour voter il faut apporter la papa beaucoup de papa qui est mort tout le monde est après la qui n'est pas égoïste il y a des autres au monde ma camarade pour ta mari papa la ta pas pour voter là il faut que tu pas papa là après là pour la ta maman pour buena boy so de look at them apply to dollar ina de kina ene ni wa de ba no wa ko me ko to na da di ko ba ko do ba ko ki wa ko mo bo de na da di na ta o bete ko na ba ko da ya do da la wana donc ne te ana de bo de na da ko yo apa ini kato shupatwa na moja yote na kwa beba na badinga na tatu na komi mala les ba ba do respecter ngate ba ba dinga kina kete yo poza na choix te po pa na na yo ko jamna kuma yo donc il faut que ya para no tinga na kete kana opani to kama na di akai ko ya kama na imo ko boy akina na bana kuna bon abe ka papa kochi ya na be ka mama ta kitu kingi mama ta kiasi mama ta kina pia mama na te rapele mama pe ko ta ka kitu ko ta mama ko kwa yi akini ko ko mo kitu ka tiko kina ta o kite akuni pa na ta to ne ba o ka dito siko ndenge alobi na TV ki abalaki mwasi na zomi kuna ye siko impression eza nini réaction eza nini ndenge ye asali biloko ndenge wa décevoir yo ayoki so soni olobi nini mais moto aza graine dokende eza ye bienvenu Nathalie te ye bienvenu ndaza ndoki po aleka na délivrance puti ndenge eza boye nazoluka ye na groupe ya bato na ye wana nyonso na délivre bango parce que bazopesanga mosala makasi na communauté sikoyo ye olobi ye ifo apesi okombie apesi okombie parce ngai nazobanda démarche ya kobenga max ya kobenga bato nyonso tu po asomisa mbongo na yo 5000 livre akosaka ya noto eza mwana mwasi oza mama ya bana ozoyokola bana anyokoli yo deja apesi yo pasi nazomisa mbongo na il faut changer pour ye azala moyibi oyebi ke akota boloko seta na moko likola moyibi oyebi yango aza moyibi mama la police vraiment bacheka ye akotya makolo na Manchester te
parce que aza moyibi aza koyiba na badani bajama ndenge aza na koya kozonga na nsima akoti na biro no te na ndako fo change bafongola carte no banque faut que bocancele yango nanu po akoba meyuse yango lundi déjà obien lelo online okobenga bango oyo bloke yango po azwa autorisation okozwa eloko te epuis namoni oleki te na tv na 13 c'est-à-dire oleka so na chaîne wana te po natali mpe olinga te oleka kuna c'est ça oleka so te po esala bien te ngai etant que pasteur eloko liboso nazosala zwa liboko notia na motema nazobondela nzambe apeso kimia likambo oyo ekolisa yo Marie Pauline okola lisusu na bonzambe oluka lisusu nzambe ndenge mumba yalobaki nakota na mozindo lukaluka nzambe loba mpona nini likambo boye okomela nga nzambe apeso kimia nzambe asangiso na famille na yo bana oyo oboti na bandeko no bakolete bango nyonso mpe nzambe abanda eloko ya sika parce que na 2015 oyo tolobi eza année ya tout est possible tout est encore possible c'est encore possible nzambe akozongisela yo nyanga naza na nimero na yo nakokontinue kocontacte yo tant que ndeko no te tant que pasteur opesa courage kose décourage te oyiri te okutani na bapaster alokuta na communauté elakisi vraiment ke naza na raison communauté na biso eza anime na bafaux pasteur encadré na bapaster ya sataniste parce que un vrai pasteur akosala makambo asali yo te nzambe apesa kimia nzambe afongola bikuke nzambe akutana na yo esika okoya ekotelema vraiment nazokontinue kosoutenir yo oyo nazali na oloka priere yango wana nayebi te soki oza na likambo so akoloba avant ngala naza na bapaya mosusu bazozela nga awa nasisa comme ça nakobenga osima po tosola susu moto abwaki ete mama oyo esali biso mpasi parce que biso tu toza na bafamille toza na bana basi nga nayebisaki yo deja nabi aza aventurier Marie Pauline keba ye peut-être okomprenaki te c'est ça likambo te mama ezali biloko ozokuta yango na poto toye kokutana na baventurier l'église bapaster ya lokuta baza groupe ya mabe bazoleka na tv omoni siko tv na bango tu anime na bato ya lokuta bato baza kokumisa yo bato baza koloba malamu na yo bake koleka na tv koloba meme ke mariage eza annulé te espace ezalaki monene te bato bazalaki ebele omoni ke eza tv ya lokuta na groupe ya bato ya lokuta na bato nyonso azolekisa na tv bato ya lokuta me epeso mayele ekolisa yo eloko nga na kolinga linga bana na yo luka bandeko na yo bozala consolide bozala ensemble mpe luka susu elongi ya nzambe nzambe alinga bandeloko ya sika na yo mpe communauté na biso bafungama miso balinga yo balingisa yo bamona mosala oyo bapaster ya lokuta bazosala na tv moi je crois que yo komitungisa te continue kotambola ndenge otambolaka zala motu likolo parce que obimi lokola ndenge balobaka bautilize yo mpo communauté efungama miso ke na baventurier na bapapa ngoma bango tu bagroupe ya baventurier baye kosakana na yo me nzambe na yo aprotege yo likambo te wana tobengani nsima oza na courage merci bye. bolandi bino moko eza pasi mawa makambo ezoyeka na communauté na biso mwana mwasi bayibi ye 5 000 bayibi ye bolingo bahumilie so ezalaki sere na yo esoki osepela so ezalaki ndeko mwa mwasi eko osepela na kati ya de pasteur baprésident communauté bajournaliste likopa bato tu likolo ya tv ofele
tala ndenge ba humilier ndeko na so Marie Pauline oyo